Bonsoir. Yo ebse biso ki ma bidor bonsoir. Yo ebse biso ki appartement na yo eza lex eza soki ndenge nini eza bien. Mais biso to ye awa appartement na yo eza na condition ya bien te. Donc ndenge to kuti salite bongo bampese eza na kati. Mais nayebi te mbongo yo lobaki ke topesa yo mbongo nyonso tu soki tokomi na appartement yo kobongisa déjà nini place. Obaki topesa mbongo 2 semaines avant to ya Kinshasa. Topesi yo mbongo 2 semaines avant to ya Kinshasa $700 mobimba. Toyebwe na appartement na yo badre eza te bampese salite. Donc moyen kutu oloba eza te cuisine eza ata na couleur te eza ata na eloko moko te. Siko ata yo moko tokovivre ndeni na appartement na yo ya salite boy. Yo mto oza na poto mais otongi appartement ya boy biso yango oyebaki ke topesa mbongo nyonso tu avant toya po soki toye tokuti na condition boy ozongisa mbongo te po tosengi mbongo ozongisela biso mbongo yo libo ozongisa mbongo te. Siko ozongisa mbongo te po ani po biso condition ba video oyo tindelaki biso na ba photo tindelaki biso eza ya appartement oyo tokuteli te. Donc place tokuti jamais ata mwana poto akoya kofanda balobaki bato bazaka mso bauti na ba village bauti soki wapi bakoya kofanda na appartement ya boy même mutauti poto po ya kofanda na appartement ya place ya boy eza vraiment passe tofandi place dale ezali maya dale eza wana ngana ke nokopepa maya dale ata yo moko zongisela biso mbongo na biso comme ça toluka appartement msuto ke nofanda po tosali da 2 jours awa naza sur lelo jour asuka to obima po na condition oyo ngana ban na mwana na mobile to kokote place eza vraiment bien te. Donc yo moko yebaki na oke place na yo eza boyango banaye ko insister to pesa yo mbongo bien avant osilisa donc to sisa mbongo bien avant to ya na Kinshasa po yebaki ke so to yeto osepela na condition te. Siko biso to yepe to sepela na condition te. Falo katata 2 jours to sali a ozongisela biso mbongo mais yo meli biso mbongo nyonso to olingi kozongisa ta ndambu te. Est-ce que ezaka bongo vraiment toza famille toza la famille to bongisa ndenga famille zongisela biso mbongo na biso ata mukie. Comme ça, tout le cas place moussous toke dépend la condition ya boy to ko vivre ate. Donc porte ezaka boy bakuluna bakoya pe bakote lio. So zane loka bien te lobaka take place na zeza boy comme ça batu bayebi mais yo oyebi biso eza lex bo sepela nango bo to ye boy couleur ezate cuisine ezaka bongo ata yo moko vraiment. Luka ozong c'est la biso ta mwanda maman to bima a poto ko ka suko zala ate. Appartement vraiment to kuti yango za salité fo na makasi. Ma vie on a si oza bien biso peut oza bien mais kay ko benga mais tellement téléphone on bana ko sala te yangwana na connexion na bango to koma ki vraiment mais to sepeli vraiment na place te chambre donc chambre nde bo sangisa place moko na toilette donc so mta koti na toilette asali besoin au mona ke solo nyonso tout encore liboso nde bokanga te botika bongo solo nyonso tout donc eza na chambre côté bino na mbetu. En plus batra donc to côté mi batra ezate moi na kutu na malili na elanga na bango des moyens zipa batra ezate dra ezate donc eloko moko ezate ezame ya mukie batra oka to salela na poto wana oya ya nini wana o to salela na poto ka pona ko cha esthétique na salon donc ya mukie pe na ata mwana oya 3 ans moyens zipa ezate en plus mbete eza mukie biso nyonso misatu bana kutu toyaki papa zolala kaka na salon na kiti donc nga mwana lala pe eza te soko onini donc solo ya dal ba soko sokoli ata na toilette sokoli ka obwaki mazo kake solo moko ezobima lokwa sola dal ezozongisa banini donc na salon ba couleur elongwe moye tobengisa kutu bato eza te la cuisine ndenge moko donc tozata na eloko moko te na kati ya cuisine po tozali vraiment na besoin ya cuisine ya biso moko babiloko nyonso ya biso moko place ya otia ba valise chambre eza mukie donc place ya otia ba valise eza nde banda kutu toyaki tofongoli ata ba valise te eza kaka na salon ba valise na salon na espace na chambre place ya otia ba valise eza te place ya otia ba sapato eza te moyen pe totika biloko nyonso na salon eza te po moko yebi nde tozala touti po toye mosusu bato bayo otala yo bakota na ndako boye na salon miso ozalaka na bavalise donc eza pasi moye totya babiloko na chambre eza te chambre eza moke mbeto eza moke toilette ndenge bosangisango bongo soki moto akoti na toilette donc solo nyonso ezozongela biso eza tosepeli nango vraiment te surtout vraiment papa vraiment aza desi po donc ye aza mutu moko amuta logique amesana na babiloko ya bongo te akoki te donc bana kutu toyaki azolala bien te azolala pe te azolala ka na salon na kiti po mbeto eza moke badra mpe eza te ya ozipa
donc tokuti yango kaka bongo badra eza te eloko moko eza te soki moyen kozala tolukiluki place awa mpo tonini tobima tosololaki na gérant solola nao nayebi te soki déjà sololaki na yo toluka place ya monene oyo ezaki chambre na salon ndenge tokotya babiloko place ezala oyo tokoki kotya mosu garderobe mpo totya bilamba na kati totya banini donc chambre eza na espace na makambo nyonso mpo tonini tomeke kosolola na ye soki moyen kozala na bajour oyo tosali bokati mbongo na bajour oyo tosali comme ça bozongiseli biso reste mpo toluka place mosusu tokota mpo nde toza boye donc tokangami na bavalise moyen tofongola eza te toza moyen tobima eza te donc moyen tosokola eza te mai ya moto ezobima te donc toza vraiment na mwa nini mpo tobali osalanga si so bokozongisa biso kelke mbongo wana toluka place mosusu biloko lokola badra banini soki bosengi bokozwa eza mpasi makasi parceke na ka ya makambo esalami oyo ngai nalongolaka bapourcentage epo epesanga mpasi soki ezalaki ke boye bomonaki yango te otinda motu akende koverifie na mwa ya juillet surtout na ndako wana ezalaka moto abimi moto akoti moto abimi moto akoti nakangeli yo ndako oyo panda combien de mois tobetisana bamabaku te soki olingi badra ekomonana parceke soki okei na esika oyo eza ndako oyo moko otongi te okokuta parfois okuti salon ya monene okuti chambre ya moke okuti chambre ya moke okuti chambre ya monene okuti chambre ya salon ya moke parceke yo moto otongi te moto oza architecte te eza bandako tokende okei congé eza bandako na yo te so olobi likambo ya couleur elongwa nazalaka na peintre nanga okokokota atieli bino couleur ya ofele oyo bofuta mbongo te soki bolingi badra bokozwa badra soki bolingi biloko ya cuisine baomemela bino eloko nyonso tu bozangi ngai nazalaki na bato ebele apart yo bato ebele nayebi te soki mwani oyo okangisela ngai ndako oyo tozala mpenza compréhensive okangiselanga ndako oyo ça fait bamwa ebele epo tinda moto ezalaka de appartement vide ezalaka likolo ezalaka vide ezalaki mpe ya se ezalaki mpe vide papa na bino soki papa aleki apona ya se soki botindaka motu te ezala autre chose sikoyo perte oyo nga baclient nanga nyonso tu ifale bakota wana bakoti te basi bakiti kini nazalaki so na 4-5 personnes yebisanga sikoyo nda nanga kozwa perte répondre nga so olingi badra na otinda kutu babuka depo na nga kaka lelo mpona bapesa bino badra bapesa bino bacouverture parceke bacouverture na badra ezangi te soki olobi makambo ya toilette ezozongela bato tozala na bachambre mosusu awa ezala chambre okotika bamoko toilette eza bajara babiloko ya bongo parceke bapaya na bino baza na droit akota na chambre te kaka bino mibale bozoutilize chambre wana so oza na besoin ya javel bayelaka bino batelaka bino na se wana soki moto asali bapetit besoin bino mo bobwaki javel na bino parceke moto akoki banda kotelema wana te mpona kobendelaka bino mai moto akoki banda kotelemela wana te mpona kobokelaka bino javel bokokosenga kisi ya javel bateli bino javel na kati moto ya liboso oyo akoti na kati ya ndako nanga ezali bino te avant bino le 17 papa moko auti kosala kuna 1 mois et demi abimi tozwi kutu ta ya koverifie ndako malamu te bino bokoti le 19 so olobi makambo ya couleur bakobongisela bino couleur eza combien de temps mpo basala couleur en tout cas ezala compréhensif parce que nga mpe na olinga koperdre te parce que bato na ngai oyo efale bakota na ndako wana oyo bayaka basepelaka mpe lokola bino bosepelaki mais nasi nazwaki engagement na yo na vivre ya bongo nakoki kozala te ke nazwi engagement na yo apres naye kozwa su bato mosusu naza na bato ata 4-5 oyo balingai bavanda place wana mais baboyaki engai naboyaki bango parceke nazalaki deja na yo basi bakiti baza na kini donc kozongisela bino mbongo ngai na kozwa perte parceke na minute oyo moto ajuillet aza lisusu te bato ya out mpe baza lisusu te parceke bato ya out mingi basi bazwizwi baplace na bango parceke bino bozwaki ti le 20 août jamais nakokaki kozwa moto le 1er août na place wana jamais nakokaki kozwa moto le 2 août na place wana jamais soki kozwa motu seki ntina baseptembre
nasi na eza moto osambelaka okocomprendre bien. Donc so na kozwa bato ntina septembre bato ya juillet basi bakende bato ya août basi bazwazwa baplace bazobenganga mpo na place wana mpo na août naza koboya bango. Zala vraiment compréhensive côté wana. Soko olingi mai ya moto na baplace na biso ebimaka te. Totia bachauffe eau soko oza na besoin ya chauffe eau ochauffe mai na cantine bakopesa ochauffe eza wana. Mpe toesalami na Congo te. Na bandaki kolala nga na mobali na nga na mwana na mbetu wana tobandaki kokoka nga na mobali na ngai na mwana tobandaki kokoka vraiment na mbetu wana epuis na bachambre nyonso tu ya hotel je crois pas bambetu eleki wana na minene ezalaka na ndimi te na ndimi te ou bien il faut bokomande mpenza bachambre ezalaka chambre na mbetu moko ya moke pembeni na ndimi te okotambola na Congo wana mobimba soki olingi ozwa bambetu ya minene oyo ebomba mpenza wana il faut ke na bainter peut-être na bamemlingi mais bachambre badimension bambetu eza kaka wana nga na lala nango na poto nga na mobali na nga na mwana nayebi mbetu wana bien que 3 personnes en tout cas bokoka na bino donc vraiment tobetana mabaku te toza bato toyebani tosolola bien côté wana vraiment s'il te plaît otango yo koya problème ekozala parce que tu avais le temps wandai kotinda bato bakende kovérifie bakende kotala tu avais le temps ya kopose bato na yo baquestion nyonso tu wana avant oengage na nga avant nga natika bato na nga bakende oyebi ke nauti komeka 2-3 personnes baza na bango déjà na kini bazolela kutu baa na bandali bakondition ya mabe epa na nga kure ekendeke te soki ekeye ezokaka epa na nga mai ezangaka te baplace mosusu bamai ezangaka bakei baplace wana baza kosouffrir mais basi bapesaki mbongo moye barécupere mbongo na bango eza te donc nga nakoki koloba na yoki nga mpe nakokolinga perte te parce que soki otuni ose renseigner surtout ndako oyo otikali oza nango eza apprécié na mutu nyonso bamama moko baza likolo kuna toswana na bango ka mpona nini nga napesi bango likolo na se nakangeli bino donc discussion ezalaka nga nalobi te mutu oyo nga nakangeli ye place oyo aza mutu oyo atindaki mutu ye moko apoli eza na bato mosusu batindaka bato te bapesi oka confiance na mosika mais ye atindaki mutu aye aponi oyo soki napesi appartement ya likolo amona mabe Dieu me voit nzambe onga nasambelaka donc vraiment tozala bien répondre nga direct tosolola mais ozo répondre nga te nga nazobima telefone oyo natika yango na ndako natika yango nabimaka nango te koyamba bapaya te ndenge olobi en tout cas c'est trop dur bapaya na bino bayebi ke bovandaka wana te bayebi ke bozalaka na Londres wana eza ndako ya Londres te wana eza ndako oyo bolue na bino kaka mpona quelques jours bokotika na bino yango bokei na bino moto mosusu mpe akoya ayilali na ye atiki na ye yango akei eza babenga obenga yango maison de passage epuis bapaya na bino oso boyebisi bango ke tozwi ndako oyo mama bijou apesi biso na valeur ya 25 euros parce que na euro na dollar ekokai nango kaka pour le moment apesi biso ndako na valeur ya 25 euros bien 25 dollars ndako monene oyo salon chambre cuisine nasi bapaya na bino baloba vraiment ndako aboye na Congo ya 25 dollars ezalaka te na 25 dollars ou bien 25 euros 25 dollars aza mwa bapartement neti ya ngai oyo eza ya likolo ya mike na condition na nga mpe kutu te donc nga na bimi na nga soki oza d'accord bapesa bino badra nazoluka gérante na nga akota na ligne abuka esika moko na oyebisa ye abimisa couverture apesa mpona mwana afilika abimisa badra ya sika apesa bino chauffe eau aluka moto ya couleur apakola couleur place oyo omoni eza mabe mpona oyambaka bapaya mais eza nango ndako eza bato nyonso tu baoya wana baocomprendre eza nango ndako na yo te eza ndako oyo olue mpona osala séjour na yo après séjour soki esili ozongi eza ndako na yo ya Londres te. Bonjour Mabido, naza siko oza bien. Mobile nanga tininga na tuna. Est-ce que mbongo wana ozongisa to ozongisa te? Normalement soki bato baye na place et que basepeli na ngote. Eza contrat to signer kite. Okoyi koya bi na sika boye, okuta na sika ngo sepeli na ngote. Eza te ke mbongo nyonso fokanga non. Soki bato baye na place et que basepeli na ngote, bazongisa mbongo. Ezara bongo. Biso pe toza ba bilo mususu. Soki mutaye et que apesa ki mbongo na ye soki ayeka sepeli na eloko wana te quand même ato kozongisa ndenge nyonso ezalaki te mais
il faut ozongisa quand même mwa monta moko boye oyo ezolakisa ke bafandi na bango te. Mais biso toye na place na yo condition tokutelaki ndako ezalaki na peinture lokola bapeinture ya kala, donc lokola bahumidité na biso esalaka na poto kuna soki ndako botiaki peinture ezali bahumidité bapeinture echange couleur. Cuisine kutu koloba te bampese bazokwea na cuisine aire nyonso tu bampese cuisine eza ata na couleur te. Donc chambre kutu koloba te mbetu tolala te badra solo biloko nyonso tu mabe. Toilette kutu koloba te soko sopi mai etondeli bino liboso ya porte na tuna yo lobi na nga ke bino poko opepa mai wana te ngam na uti poto na ye na futi mbongo na nga nabima na bana opepa su mai ou bien tozala yo olobi ke to na kati ya ndako kotinda bato bayotyela biso peinture bato bazoya yo olobi na biso voyage ya liboso oyo ya suka oyo uti koya awa oyaki mpo ya kobongisa ndako ere tokoya tokuta ngo quand même eza propre mais toye yo ozoyebisa biso ke lokola boza na kati ya ndako yango deja soki bolingi okotinda bato baya otyela biso peinture est-ce que eza normal ke bato bafuti mbongo na bango baye nani cuisine eza na peinture te baya otyela bango peinture sur place boza na mwana baya otyela bino peinture biloko olobaki osala osali yango te toyaki olobaki badra toyo okuta deja nyonso bien toyo okuta eloko moko ya malonga ezalaki nango te mutu moko okuta yaki wana aoyebisa biso bandako ya boye bato bazwaka yango bato bazaki ya mosusu awuti village mpe awuti esika moko boye kote ya ofanda eza te ayo kozwa ndako ya boye me bino bato bowuti poto bokofanda na bakondition ya boye te na soni eloko epusa biso mpenza na mobali na ngai alobi ke na ndimi te. Donc bafoto emonana différent bavideo emonana différent tokomi sur place tomoni nyonso différent quand même tosepeli nango te tosalaki kaka 2 jours apamba 2 jours yango mpe tozolala kaka na bakiti eloko tosepeli na kati ya ndako na ezalaki kaka bakiti kaka tozolala kaka na bakiti tolala kutu na mbetu te tobimi 2 jours mais omeli biso mbongo olingi ata kozongisa ata $1 te omeli biso mbongo oyo kotravaille na perte te okotravaille na perte te bongo siko biso totravaille na perte po mbongo eza mbongo basala mbongo yo travaille na perte te biso mpe tofanda na ndako na yo te tokotravaille mpe na perte te. Donc please mpenza toza famille nga nde olobaki ke nasambelaka na komprenaki yo me namoni mobali na nga akomi kochange akomi kolobaloba mpo ngam na konfiaki ye ngam nayebisaki ke moto oyo nazosola na ye toza bandako mosusu bapesa ye biso nga nayebisa ete moto oyo naosola na ye mabi dor nayebi ye soki alobi ke place eza bien tokekuta yango eza bien mais toye na condition tokutelaki ozosokola na douche soki osopika mai bozosentir solo moko boye ya mabe ezobima lokola soladale place bozolala toilette place moko na chambre quand même bato basepeli na condition ya ndako te fozongisa ata mwa ndama mbongo yo omeli biso mbongo banda toyaki toye tozozonga kala mingi te donc ozoloba no mpe eloko te ozongisi mpe mbongo te ofandi na yo mpe oyebi ke ozwaki mbongo ya bato nga soki ezalaki nga personnel ngai nazwi mbongo ya bato quand même ederange nga ke mbongo nazwi moto yango nazwi mbongo afandi na ndako na nga te ifo naluka soki na otravaille na perte te nalongola ata $200 nazongisa ata moke me yo ozoloba eloko moko te siko eza ndenge nini ozongisela biso to ozongisa te po mobali na nga akomi kolobaloba place toyaki vraiment eza place tokutanaki tokuti eza bien tozala na poto ozotonga ndako na bulu ya bata Kishasa soki na folo tonga ndako no na bulu ya bata poto otongi ndako no na bulu ya bata Kishasa ndako eza bien ndako etula te ndako no ezotula mpo obongisi couleur bien te bato bazokuta poto bazoya bazokuta donc sali te réception kuta eza te kulu na mpe akokota mpe ayo koboma yo ndako tokota ye kuna réception ozomona motu te bando otelemaka ozobeta porte ye mosusu bokosala ata 10 minutes moto ayo afongola porte aza te ndako ya bongo ofanda ndeni bofandi boye bazopepa mai etondi solo na mobali na nga alobi yo kotravaille na perte te biso mpe tokotravaille na perte te po toyaki atikaki nano atala ye mosusu oza moto korefléchir oza moto kolobaki nazoya mbonga bato quand même bafani na ndako te fo ozongisa me lokolo obi ozongisa soki okozongisa c'est bon soki ozongisa te wana tolukeli oyo nini tosala mpo quand même mbongo topesaki eza ebele balokota ya mbongo te tozosala misala yo osala misala na poto ozosala misala na Kishasa oyebi ndeni ozobimisa mbongo ebele biso mpe ndenge moko koya ofanda ndako no elakisi te ke towana bandako te na Kishasa towana bandako tozotonga mais toyaki mpo tofanda po place wana tobongisa yango mpo na biloko mosusu tolingi ete kofanda kuna
mais elakisi te ke so toye fo tozala na place moko ya salite tozala na place moko ya mabe te yo otravaille na perte te biso mpe totravaille na perte te mpo totyaki mpe mbongo na biso donc topesi yo mbongo tofandi te ata na poto kuna soki ozwi eloko ofuteli yango mbongo omoni kosepeli nango te bazongisaka le même mpe na Kinshasa soki ofutaki asepeli na place te ata bakozongiselo mbongo nyonso tu te me bakataka monta oyo bazongisaka yo otravaille na perte te biso mpe totravaille na perte te mpo soki ndako na yo eza nango bien kala wana onga kozwa deja bato me nga conseil na opeso ndako wana mwana poto akofanda wana oyo azaki aye mpe nafandi na ndako na yo afandi mpenza wana yebi te so aza mwana poto ndeni me mpo na nga na bandako biso tozala nango na poto soki okiti olinga na ofanda place na yo wana te mpo ozomonaki ata na se wana donc bampese bazobima okoti na ndako boye soki ofongolika nabenga kutu banani na yo nayebi te bato bayaka bavacance soki bayebisaka yo te nga nazofongola yo mpo oza mpe ndeko na nga nabenga gérance na yo na bagarso bazalaki wana soki ofongoli ndako boye solo moko ezobimisa lokola basola bambuma oyo bamama kala babandaki kokotisa na bavalise so ofongoli ndako solo na kati ya ndako donc moyen kutu ya kosupporte ezalaki te tobanda kofanda na ndako te tobanda kofanda libanda soki otuni bango bakoyebisa yo soki obanda poto oyo bayaka kofanda kuna baza ya ndenge nini mpo nga so naye mpenza na ndako na nga nde nazali ndako na nga nde eza na poto ere na oya na ofuta mbongo na nga fo nafanda na place ya bien lokola place oyo nakomi ozomona ke bon bato babimaki na ntongo biso toyo okota na pokwa me bokuti propre bazotinda banani bazoya bakomboli bapangusi chaque jour bazoya bapangusela bino bakomboli bapangusi me mpa na yo kuna tosala 2 jours kopangusa eza te bolala boye na ntongo bokende na cuisine boye bampese na se nabenga gérance na yo nabenga bato na yo baya bafongoli na ndako solo boye nde nini oyo mosusu kuta azotuna yo tyaki parfum oyo batyaka na ndako te ya bina tyaki mais solo badra salite cuisine koloba kutu te donc ata yo moko lobaki bato bautaka na bango bisika mosusu baye bafandi c'est bon mais mwana poto auti poto aye ayo ofanda ma ezotondele liboso en plus moto opeseli mbongo azolobaka yo kopepa yango te ngam nafuti mbongo na nga naboma ta na nga nakende kopepa soki nini libanda mai libanda tozala bato na ndenge mabe te tozala bato yo za mutu nga mpe na mutu biso mpe toya bato tosala ye mbongo mpo topesa yo mpe loko otravaille na perte te okati monta na yo oyo okata kutu monta ebele te mpo tofandaki na ndako na yo te tofandaki na ndako na yo te moto akotravaille na perte aza te soki ozalaki na nini na yo soki bato bazalaki soki ndako ezalaki bien ere biso tobimi lelo lobi kuna bato bakota tomona awa place toza moto abimi na ntongo bato mosusu bakoti na pokwa moto abimi na pokwa moto mosusu ayokota na ntongo baza awa toza awa tozomona pourquoi ya yo ekotula 1 mois efandi na ndako mpo fo bongisa ndako na yo mpo omonake ekotula te ngai lokolo oza deja na nini na nga soki ndako na biso esili ou bien nini appartenant na biso esili na kotindelo bavideo yo mosusu soki oya kokota oke na baappartement mosusu te oyeba te na kotindelo bavideo omona appartement ya bana poto ndenge ezaka na kati ere moto azoya epesi yo mposa mbala moko ere nakotaki anatyaki bavideo na nini na nga na tiktok bato babengi nga natindi mamero ya bato babengi nga mpo bazoya awa bayeba soki place yango eza bien natindi mamero ya bato oyo baza mpo babenga bango babuke bazoya bamosusu bazoya semaine prochaine mais soki nazalaki epa na yo nasepela ye na place ere babengi nga olinga kozwa baclient onga kozwa bato mais tellement nakuta place eza bien te moya mpe napesa bato numero eza te yango motu ere osali eloko na yo motu ere aye atali boye aprecie yango amemi pesa yango bato mosusu ere bakokende mpe bapesi pesa yango baye mpe omonake baclient bazoya bongo fo kozalaka na nini ere ozosala eloko ozokanisaka eloko na ngai ere moto aoya akotika boye epesi eposa mbala moko ere ozokende mpe amemisa yango mpe mbala moko nini mpe efongwami business efongwami bato bakomoya mais soki ndako moto aya kuti bampese na se donc batra kutu koloba te mbetu mwa olala eza te solo moko ezobima soki ya ndenge nini donc nayebi te pardon luka ozongisela biso mbongo mpo naza na bato mosusu mpe babengi nga na odose totika nanu totala mais tomoni deja tozosala 1 mois na biso deja ezokokisa 1 mois na ndambo ezokokisa semaine prochaine mais namoni ezoloba eloko te yango nakomeli yo mpo mobali na nga azoloba soki ozongisa c'est bon soki ozongisa te
wana biso toyebi te so tosala nini me na kosolo ano kaka na otindele mpe ka voice oyeba c'est-à-dire bamira pamba nekala koyebisanga so ezalaki bamira pamba bato bazalaki na kati ya lopango wana nga nazalaki na droit ya kokota te kobimisa bato bobima nga na contrôle bandako parce que keli azoya ezalaki bamira pamba te na nsima batikali kosalelanga bafoto baplace yango wana ezalaki nango raison te parce que so ezalaki raison wana ka ndenge boza ndenge bobimaka boye bokovanda ka na minute batie couleur na place wana ezalaki bamira pamba te mama soki oza bamira pamba batongi ndako balobi na okota wana eza ndenge mosusu eza bamira pamba te ezaki couleur elongwe mpo bato bazokota ata yo mpe soki oyaki wana ndenge olinga kowumela wana ntango olinga kobima olinga kotika mpe ka ndenge okutaki te donc c'est ça onga nakoki korépondre yo koloba te otiaki couleur te eloko moko te bokutaki bamira pamba moi je comprends pas bongo bato oyo bande kokota na babande ovanda na bamira pamba ezalaki mira pamba bauti kotonga mira pamba ou bien c'était avec les couleurs elongwe soki couleur elongwe soki couleur esali nini je sais même pas parce que batindeli nga bafoto nango nga natikaki mutu na kati avant le 24 soki nzambe asali nga grâce nazwi mutu na ozongela yo na ozongela mpona koyebisa oke nzambe asali nga grâce na quelque bajour oyo nyonso to oyo naza koperdre eza oyo nga na olongola bapourcentage na nga mais soki ti le 24 nga nazwi mutu na ozongela nga moko parce que moi je travaille comme ça mais eza lisusu na prix wana te ke $25 par jour parce que ekomaki lokola bosalaki baséjour ya bebele te bosalaki baséjour ya moke na séjour ya moke nga na otindela tarif ya ndako wana ndenge ezalaka. Mbote bandeko balandi, mbote de partout où vous êtes bandeko nanga balobi mature ya bio ya moto moko. Oh Seigneur Jésus ekoti. Ngana na regret makasi. Fallait pas boya nango na média. Fallait pas boya nango na réseaux sociaux. Lokola bo se respecta tane pied. Boye nango na réseaux sociaux. Biso bata matière to sani. Tozui matière. Elibone. Oyo eza première partie. Makambo yo eza matata na ebisa bino bandeko nanga. Toza batu tozo sambelaka. Si un problème, faut que luka ko traiter ango na kibo Christo na ki famille parce que toza famille. Bandeko biso a na kati ya miselongation toza kana biso contre mutute o. Toza contre mutute bandeko nanga. Toza wana ka pona ko sa la part des choses. Tozo sa la part des choses bandeko. Fallait qu'il faut traiter ango na famille à l'amiable, à la famille, à la coulisse, hein? S'il vous plaît, à la coulisse. Parce que tant que vous besoin nanaki bangagement, boyaki kotu na réseaux sociaux, botika kakotungisa kabiso na réseaux sociaux. Oh Jesus. Alors, coach, c'est pour poser question. Ça c'est une histoire rocambologue. Ça mérite une série novelas. Boke mabe makasi boke mabe. Suko ba audio zo circuler o. Suko biso bata matière to sani. Nga yo kocha ka elibone. Likona ngo nazawa na pona mutute o. Naza pona mutute XY naza wana pona mutute. Bino bo salaka ba voice nde bozo bomana. Ale soke panzani biso bata matière to dobiki dobada. Oyeza première partie. Voilà, première partie, l'histoire affaire flat. Affaire flat, restaurant, cuisine, dali, sur la niaï, sur la vaseline, sur la mbouma na bachaka na ba valise comme on est à la nuit. Mbouma valise, bampese, affaire flat. Boye la biso sous ba voice, le quoi bomi yoki sonité. Poso bozaki bato pena bolinga kinya. Ndenge Bible bi aimez-nous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Bonge bo sil salikambo na privé parce que za makambo soni na meki ko résister pendant 2 jours ya kotala likambo na misu motema passe na kokite. Eza likambo soni tous les deux côtés na yo kabino soni. Non yo kabino soni parce que boa ba ser nanga so na bi boa ba mama nanga boloba nanga po bino boa ba taminoko bobi koloba kitoko makasi boloba nanga azala banga nga na ba mama nenga na bota ye je m'en fous au bota ngate mais boa ba ser vous êtes mes collègues dans les YouTube, on est les collègues, vous êtes mes collègues dans les YouTube na yo kibino soni nena moni
nakoki kokanga te parce que bino mo boyoki sonte sko nga sani nga pe naye kopcha elibone naye kobenda mo elibone makambo ezokende mabe bobenda koni mupe bobenda koni parce que soki bobendi koni te bozokende ngo kana liro bozokende ngo biso toza kuna te tozotala bino na mosika ndenge ndako bavoisin ezozika nga nazwi audio naye nakoti elibone pian nazwi o video nakoti elibone pian naye nokobwaka mpo baaudio teme eleki ebele naye nokobwaka na première partie lo biso nauti classe ntango noya naye na deuxième partie ntango noya su naye na troisième partie to na bavideo ya mutu ankomondine kesie secrétaire mutu alakei mutu responsable nzambe mutu ankomane na yango mutu agéraka gérante na ba video ya gérante ndenge azowanga na kasala ki gérante na kati ya flat wolo. Merci beaucoup de abonner à Miss Elongation. Abonnez-vous massivement ma chère et koti o ka isanga pasi bomiyo ki sonite fallait bomiyo ka soni makambo ngano na ndenge na yebeli bino na musika na ndenge musika po tolia te tomela te totambola te bo ape bato age na ngate po totambola po tolia na ndenge na yebeli bino bolinga bokena ngo na ndenge dodo kolo bo se respecta tane lokwa bo meni yango likolo bo pesa so matière voilà tozela bino biso tota bino ka ndenge ezo sukelela bo mana kitoko makasi to kaka sango entel abomi entel kuna abomi entel tozela bino lokwa bomi yoki soni te biso tozela bino na dossier yo totala ndenge ko sukamelela bizu bai bandeko na oyo eza première partie boyoka lisolango ndenge ezokendelele victime na mukolo flat cliente na mukolo flat cliente aza insatisfait cliente aza indésolable inconsolable cliente aza insatisfait na kati ya flati oyo akene ko passer séjour na ye na mobali na ye na mwana ye na kisansan place bo yokelela côté muto obo azo expliquer totomona place yango eza bien te nini bapese wana nde cliente côté mususu kuna mukolo flati oyo azo expliquer soki maya dali etondi liboso foko pepa wana nde mukolo flati voilà tokota pena na mozindo te bandeko na nga toyeka koyokisa bino ba audio makambo ezoleka pour le moment na kati ya réseaux sociaux bomiyoka soni boza mikolo bomiyoka soni lokwa bomiyoki soni te boye nango na media biso tozela bino kaka un libonné bisous bye on se revoit demain deuxième partie ya ba audio po ezo yaka kaka tozawa na tozela boboma na kuna botina na ba audio biso tozwa matière tokocha un libonné bisous bye on se revoit à la prochaine à demain deuxième partie ya ba audio mukolo flati na cliente bisous bye.